Non, 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 non. Mouto a enseigné ngazo pesanga mayele boania. Ngana ko bengelève te. Aza mouto a bien éduqué, respecté à mouto tout. Car mouto zo tangate. A respecté à batu nyonso. Comme tu n'as tangate na tangate. Nabi car mouto ozolo bela mambe l'œuvre du maître na maître non. Ndenge yo zoloba. Yende mouto a sala ki po abima non. So les amis to sala po abima e bon ba bimi na sima ne zo raté. Po anite ba mon pessi. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous allez me suivre partout dans le monde. Là, c'est votre humble fille, Awachuba, sur la cadette de la presse. Bon, mais ça n'a pas mais ça n'a pas ça n'a pas bien mobile. Et sinon, il aura le bosso dans ces gabinets quand vous s'abonnez massivement sur votre chaîne. Et je tiens déjà à remercier mon sponsor officiel, Sarah Tola TV. Hein? Abonnez-vous, partagez, likez, ça me fera énormément plaisir. Là, on est bel ou bien avec le porte-parole de l'élève du maître, si je dirais bien. Dieu merci Mbaka. Et ça, la bisopeka a bien soyez moi assez présenté. Nasi ma caméra, tout fond la crame ou bimba quoi. Oui, bonjour, bon week-end. Tout de partout. La minute Ming na résidence village Makanda, résidence Palais Royal. Et si comme Konzi a vendu. Bien affilé full boss, patron Voando, mais c'est Hugues, garçon de qualité. Bon week-end de Sikazali, Nzinga CG Yves Silulazana, Arnaud Wambi, Dropenza ou Yaya Moto. Donc oui, ça va. On a Dieu merci, Mpaka, Mpaka Mpakalisation. Le porte-parole du groupe, le porte-parole des adorateurs de la rumba congolais à le bien affilé. Donc Dieu merci, Mpaka. Donc voilà. Comment va le groupe? Si je dirais bien l'orchestre, les adorateurs. Les autres l'orchestre tambola pepele. Oui, orchestre, ils ont évolué kitoko très bien. Talara na minute orchestre il y a Ndrangeta, Nostradamus et Sigazali donc. Faut tambola bien. Ndrangeta nene. Carrière monsieur Ig. Élève du maître. Petit Redi à Miss. Monsieur Petit, élève du maître. Non. Et comité, Azalara déjà Petit Redi à Miss. Yé alana lokolo ya bayi lo kanto lokolo ya papa lo tumba musique na musique à message, musique à don. OK. Comprendre. Et puis bino ne bo mo posa na bino ba kombo na boye bien na ba Petit Redi, boye bien na ba kombo belé mais kombo na bien élève du maître. Komi kaka élève du maître waneza masolo entre yé na villa, vous comprenez? Na mayeso wana masona bamwa masona bisote na musala oyo mais c'est un garçon de qualité au sala pour la population musique à kitoko musique à don musique à message musique du peuple tomber ngaye l'œuvre du maître et ça en sens de mais bobima abima non muto azo enseigner ngazo pesa ngama yele boania ngana ko bengelève te sono bengena non, plus que maître. Est-ce que nous a besoin porter parole? Faisons allusion aujourd'hui. Je sais au moins il y a copé ça moi na moko boepé moi boania moko boé et que les lots pas commis porter parole moko boé et si kozali et puis que ba no salo bien moko boé parce que a pesa yo respect na yo moko boé ami bengi sikoyo élève je porte parole te dire merci Mbaka oui bi on est en nyoza na ngosi kanyo sozala po yo mto sali azala lelo sikoyo ko moboyo bité na za mwana moko boya lo bitaza as élève de dire merci Mbaka te et ça londe non bino ne bozo comprendre mambango bien te ou soit bozo comprendre mais bozo ignorer.
Monsieur Hugues, garçon de qualité à Boyar Moutouté. As artiste bien éduqué. Donc, ce que tu as parmi les 5 premiers. Nous avons dit que nous avons dit Aza Moutou a bien éduqué, respecté tout. Car Moutou a respecté Nyonso. Comme tu n'entends pas. Nabi car Moutou ozolo bela mambo l'œuvre du maître na maître non ndenge yo zoloba. On est zaka ka yete car mambo villa novaté. Vous comprenez? Asola bien na Moutou Nyonso respecté Moutou tout. Non, si tous se comprendre, na lingi tous se comprendre, mais yon do comprendre nga. On comprend na batu ba tala biso na yebi ke bazo comprendre mamuni na zoloba. Mouto vraiment zo pesa biso leçon matière ou azo enseigner nga ke o mundo ngala ka koloba faut comme au sala boy kendara boy kochara boy sala boy comme grand et puis le lobe batu ba comme ndima nga que vraiment expérience c'est qu'on lie ce qu'on a benga mouto a coaching élève et en son style. On a un toko tikalaka ko benga ye élève au grand jamais. Vous comprenez? Na niveau ya musalo azopesa biso les adorateurs de la musique. Mais andima komi benga élève du maître pour anipolele comme boya. Tous abatu. Wana ezake mutu nyonso era bimara na ndako na ye. Tolukaka to bimana ndenge ya bien. Vous comprenez? Abima na ndenge ya bien après il y a des polémiques. Si le lopé azab kaka ndenge ba yebelaki a créer des polémiques te batunde ba comprendre te vous comprendre batunde ba comprendre te yé pas na biso ko timu nazolo bien timu ki le kufa a kutikala ko élève du maître te na niveau ya musala a pesa biso niveau ya musala musique a transmettre na ba fanatique na yé musala kitoko lobande bo tobe bana mais ko lobate ke timu ki le kufa kutikala zate parce que nous tous nous savions que il était le l'élève du maître et aujourd'hui il n'est plus le l'élève du maître. Qu'est-ce qu'il y a il y a eu un problème entre Binafilé le l'élève du maître et son père spirituel que je dirais monsieur Fabrikas ou leader ou président je sais pas bon nous sommes avec tout le respect que je lui dois Fabrikas donc et le quoi na sona lo basé que il y a quelque chose na kati wana yango bokomi lelo ko boya kombo wana tonde écoute na lo bagelo ernion sona bandela ngo monsieur Hugues garçon de qualité atikala kozala na problème na batute kande mopa o mokonzi Sarkozy songa mbeli liduso mundo ki na pesi mopa o mokonzi mbote aza mutu moko boye ayebi nde bazona na mutu problème te donc batutu oyo balukaka polémique ezo salama contre monsieur Hugues garçon de qualité eza bango nde batu balukelaki na balukaki ye na ba problème pe balukaki na ba problème yala na problème a batute aluka mutu na problème te nde ba finga ta yebi ni te tu vois donc aza mutu moko aluka ke sika za kimia ezala vous comprenez si ba benga ka full boss na ville kuna ba benga ke pourquoi full boss pour ba santa ki ke azane loko moko boya ba boss na nzoto yo ba benga ke full boss anola ndakombo héritier watana ando lingo vivre l'aurait héritier wata bon koluka ko vivre loko la grand artistiquement ou soit na ba domaine tout et ala nango mabete vous comprenez biso tout lukara ko tala esika oyo makambo malamu zo salama vous comprenez même yo na domaine ozali otala saratola trop na pese mbote esika zali otala trop otala payer moko totala ba pebele o basala musala kitoko trop tala ka bango donc eza bongo yemo kutu déjà bengaka héritier Watanabe c'est mon papa suwe bongo na olobani donc ce qui le loma na bango eza ya kokokana héritier na ba karibele monsieur Hugues Binafila za na ba mituke belé ezane bino kutu boko mozwa do ikomiso basali test do ba musicien bazoswa do devite sota msunga pe lo diembela na ngata mo ya no wa milo mselo no care evite na zwa to na sandeni na ya pera na wachi basuna diembela na full boss mais éviter quoi donc ya bino so ba musicien boko midia na ba mituka do premier orchestre et puis aza 5e génération ce qu'on a 5e génération premier président au abimisi ba mituka ou ba musicien bozo mituka même ba animateur
ba végétal nan album et voilà donc na biso nanu salamate soki eza na orchestre epesa ba musicien ba voiture nanu album limite ba yembi bazui ba voiture boye bisinga nanu salamate on comprend donc yaza mutu mo boye na obenge monde à part ayena marambu moko boye o ezala na mute na musique ayena yembeli na ye ayena musique na ye na mambu na ye tout ba mélodie politesse na kati na qui impolitesse ye ko to mambo impolitesse ya mboka na ye papa to sola to beta no masola konde de kapu marambo ezo tambula biso to bola biso nango ba biso ba journaliste ya internet ba kuni fiota ou ba ko mo finga biso to rana ka pona olandela une fois qu'on m'a dit awa tu vas sous quota lukadie merci mbaka pour marambo ezo inda ba audio circuler déjà monde entier président beti ba borana lobi ba voilà lo ba mweza te ba piquer pe ba tala mais président katani mabe bonyo ezotambola ba image eza ke président azokatana do yo moko tango zolo ba président na bana te na palais ana bana siko taka ba yo kisodio ana président beti loko ana abeti mutu afingi oyebi oza conscient oyebi ngo yo kyango pe na yo kindo zoloba vérité na yo kindo zoloba ke OK je t'apprends que Bodio est tamboli je t'apprends que Bodio est tamboli ah ezali totika sembla ko les adorateurs boyebi ke ezali o ke non azo finga papa fa donc Bodio etamboli Fabrigasco ke non bina filé le lève du maître azo boya papa fait puis a fingi mutumo a répondre mutumo ko wana ya mama la yo et Bodio eza papa toza lo Bodio yango na ebisio lokola ngati sikono na yo kyango te yo lokolo ondimi ke eza ya solo ya problème to informer ngas ngana ko na yeba eza yango oyo zoloba to eza mambo lokuta soki eza mambo lokuta to message déjà na mambo ko la biso ko finga biso mambo ibele soki eza mambo ya solo omoni nde to betera musique boye to ala ba yumate ke ba niama moko boye donc ba tuna komwe koma ndenge nini ba faux vrai po ba congolais en solo ba fanatique ya solo o ba na mi tout esalaka ba néglige artiste te ba finga artiste te ba bi valeur ya artiste na mboka o soki eza bongo eza que au monde to beta musique kande na bandene bandelike batu mususu pona bango ba mona ndé mutu sa akomi musicien do aza yuma alemba ayebi ndenge albalo barate ende ba finga rate ayebi ndenge balo ba vérité te or eza le contraire musicien za mutu lokola yo aza mutu lokola idiot soi-disant ndenge bolobi pona na yo kyango te soki eza bongo musicien aza lokola mutu wana idiot oyo yo lobi asa l'échange de paroles on comprend soki ba fingi soki ndenge nini musicien aza mutu o soko dio tie boye pe ana nzoto lokola yo ngai batutu ba otala biso ana droit ya ko réclamer on comprend soki eza bongo ye kutu wana kutu eza mokie yo bi ba mission ba sala ba mambo danger na ba fanatique na ba donc c'est que veut dire on a fait fanatique yoka et puis mutu bongo azape fanatique ta otikala ka kozala pe fan ya musique ya Congo te on comprend wana za ba contre molema ba ndoki bato ba luka ka linga créer leur mot pour salir réputation ya musicien on comprend musicien ya zana pour na ko éduquer masse zana pour na kopesa œuvre na ye na population na ye on comprend soki otambusi me micro balader na libando bimiozo tout na sur bien file mutu to le bara ba bolamu na ye pour mona mabeneza passe on comprend donc toza batu toza ba yesu masiya te so betinga mbata na droite na pesi au gauche non so betinga ay ozo ya beta na droite nga modasi na beta ki ekomaki on comprend donc toza batu eza normal to la ba jésus te ba pasteur kutu ba sa ba nyonso te quelque pasteur oh to benga pe ba prophète ba osala ba bêtise kutu ya makasi kuna mboka oyo ya danger koleka oyo yona ngana ba otala biso ba yebi et bon siko mutu ezake soki neti soit disant ko fini mutu à répondre à réagir à répondre c'est normal mais on eza ba faux vrai mais ba faux et puis bata bongo ming batinda bango pa ya bato batinda bango kekende meka mutu wana so meki era au ciel muka poto zoyer bien. Comprendre. Ce qui veut dire si le président aujourd'hui a répondu à cet audio, c'est peut-être parce qu'on a envoyé quelqu'un insulté ou dit de n'importe quoi. Na kombo ya président yango l'équipe présente alira ke ah ouais fona ni ataka ke loko yango ni ataka na komba ba audio na ndenga ba audio wana to neni quel que soit nini président encore finga te président like exemple nini hein soit yo ki biso ba o to fingi mote que ça propreté hein
yango na ebisio mon ba bloko na utoro belango te obi nini to lo belani mbanda nanga simbi touche mbanda nanga yango ne do cartonner makambo tout yango de simbi monde na minito chanson touche une très belle chanson mbanda simbi touche kala te position mezoya ba comprendre wana ba ndoki moko boye batindaka bangwe pa ya babatu kende lo babo mais comme ça de bina fila za mutu ala Yesu masiya te aza mutu Jésus ne mutu ala ko bete na droite apesi yozu sui na gauche yego ngako swele ngako to msusu kutu soki za ya finga ya solo soki eza ya solo soki ala ko to ngako to msusu ngena finga ta fois 40 vous comprenez donc batu babula on son mutu ko beta musique comme yuma olemba musique ya monde kubisa ko esprit mutu ala ta reswa o esprit kembi. C'est encore Esprit Wenge. Je salue déjà mon groupe pour Esprit Wenge, déjà dans mon Wenge de Play. Je salue déjà, je dis déjà joyeux anniversaire à mon grand frère propre, Audrice Minon, Yamambo, un shooter, le prix frère au Congo. Voilà, Bissoba Nabalou, en tout cas, Wenge, Esprit Wenge déjà. Esprit Wenge, le moni Bamoro, leader métro, effacer les tableaux, l'homme de Talingaïté. Disque d'Assé Bimangi, Bosomba, Somba. Et puis, vous s'abonner à la chaîne, vous mettre facile les tableaux, vous avez Sigazali, vous avez musique Hollanda Oyoka. Donc voilà. Donc il y a un donc il y a des artistes, ça la pose ça Moussane. Et puis moi bloc, on a si tu comprends, bango déjà bat basala rake, ba fanatique à bonne musique, boye bango lelo. Moni mutu wana, soki oyo bazolo ba wana, aza vrai fan te, aza faux fan. C'est un idiot, baza ba batu oyo. Batinda bango ko tinda ke créer leur mobo pour stara bima mutu mabe donc vous comprenez que loko wana on za ba kadia batabantima vous comprenez et on yete so ba kangelo batina l'état a témoigner ne a lo bagala ki ngate batinda ngé pa mutu tel et bon star tant pas comprendre que ça na lo batindi atalika ka bia loko ezanga papa na ngamta salanga lelo na zalo na le lève du maître o nazala lelo nde na zabo lève du maître na kin partout ba yebanga ya na grâce à Fabrigas donc so eza ki nzambe mutasala ba nzambe mutapesa ba mutu matam so non te na boyite ngana ko ignorer faté vous comprenez so lobi ke alekela ki wana usota bimela ki wana to comprendre mais que ndenge batu bakomo ke nango lelo ke yende mutu asala ki po abima non so les mutu asala po abima e bongo ba bimi na simane zo raté po anite bango pesi ba o wana oyo lo bana tebi keza ba materazi tebi keza ba ndeti ba acoustique 10 à match ba bébé bouchou ba moderne ba bekam pas beti c'est les moments yo ki ke musique ngo eki nango pepele te ngana otanga na ba komba ba tuté comprendre bana papa fa non bana papa fa bango nyonso yango te lobi c'est le moment moninde ya po anibeka ma respect azoyo ka papa mo pa mo konzi aloba ba meme ata batambola ke longo ngolopa bateka ma mutu ya mokote vous comprendre ba tambola 50 ata batambola 3 bango 3 ba oteka ma prime rote et alors mususu oteka ma $200 mususu ton so ba ba panzine konda to tsaye combien to tsaye tom su 80 mususu ba luka yeto mono lié yeto tsaye ata 50 vous comprendre donc bateka ma prime rote na lobi te ke mutu niyo se simbite vous comprendre ou soit mususu ko simba ou soit mususu be et simbite vous comprenez donc pour le moment yeaza ngana la obenga premier fils du villa premier fils à Longola premier fils mais oui bino ba porte parole makambo sala boaka so bozwi ba président la bino mais so pe bo boss so pe bo lobi bo kende pe bo bana pe bo finga ba président la bino ngo bo bana mais en tout cas musale sala ma bien na beso pena ba merci premier fils au biso sotoye baranto eba na Villa Nova c'était ya mukolo ya ibrata bien premier fils comme bimisale lobi na filé élève du maître premier fils pas mi benga élève du maître ou quoi. Non, tant on a zalaka kolobela mambo premier fils du villa et zala quitté pona koloko bima liboso ou ko bima na sima et ça que mutu oyo a pesa kilo kumu yesika utaki teki face yesika utaki a pesi makambo le comme référence ya musique ya villa on comprend totala ki wana totala ki rendement. On comprend total qui te que mutu bimaki liboso unini non on comprend total qui rendement ya mutu on comprend donc voilà
bino bolanda noka esiko ma echoli ya lolandi na wana po otalika ke koto kuna epesa te bino ye wana bokomo ke bino nyonso anima bozozwa ye baanimateur bozozwa ye baporte parole bozosala ya ibra mabe ya na bino te na bien nani su obiso tozwi epa na ye sikoyo na mincho j'ai voulu namona baimage ezali kala te okana bafin ba 2020 okuta ba 2021 toza janvier 2020 na 2021 toza déjà ne mosusu bisi mwana bato bilebele oyo nasala 7 ans na telefone te yaya 7 ans te non ngabula lingi tovanda matro na mambo wana te tosola mambo ya mbanda nanga tosola mambo ya positionnement ndenge ezoya comprendre makambo ke oyo ba 7 ans nazalaki ata na telefone te wana mambo italie mokolo okuta na yo osala émission na ye otuni comment osalaki 7 ans sans téléphone comprendre donc tolongwa kote wana tosolola mambo ya positionnement ndenge ezoya comprendre yango ndesko ya wana obenga ngo epanza makita donc ebiso mokolo album wana robima positionnement o lukangai o benga to sala émission na ebiso niveau elombe mobali wana garçon de qualité yembi na positionnement na ebiso ya zaso azo yemba na studio biso bana na eto zolela net avant-hier to lala na studio erzo yemba nzembo ya grand prêtre est-ce que bana mbongo Zéphirin Nyanga souvenir na Zéphirin mes condoléances matanga sila mko morte auto perdre mwana et na pesi ba sincère condoléances le plus attristé oui donc vient so Zéphirin Nyanga jour azo yemba nzembo na studio na ebisio azandoki vraiment pour na terme na limbisanga na benge ndoki non album na mongole obima na 2 volumes mongole bima oyo ka nzembo wapi bolingo la kakinga oba même baba mbanda nga simbe touche même ba nini tu wana biloko eza na kati soke bimi na ebiso plus que mais alobi ka eloko moko avant hier pour date sa sortie non to annoncer kaka après couvre-feu to pe sa date donc ba continuer non ko kabula bilengi ya mbanda nga simbe touche partout bazali na monde donc mbanda simbe touche chanson touche une très belle chanson donc on va continuer à savourer et puis donc tu le ba télécharger mutu na télécharger ki on mais elengi na mozo le kaka téléphone ebunga ki na télécharger on les sous donc pour ça na bilengi vraiment positionnement ya bazana bango carré au sana te donc yango ko ana biso niveau beta we ya to za to na restaurant normi chez Manono na Bosenge so za na croisement Birmanie Bosenge numéro 106. Vous comprenez? Chez Manono à restaurant non chez Manono à Domamoutou à niveau nzembo on est bêta na ebisio kutu bala na posa nzembo msutin bêta ata 50 déjà kokota la ngata na yo kaki na yo bigaka kokota la ngata na yo ki na yo bigaka onda kuna bango yango bera ko bichiba sufo kitaka ngiringi si moni siko biso to lingande makambo boy bato ba olo ba vérité bozo sala bi esala ngai esala be biso tu na lobika ona moni ateke ote pola soni na lobika ko na moni sio awa nzembo ya touche na biso niveau beta ka réguler devant ko lobate donc donc bango balaka balingaka bina file balinga ba musique nyonso yo bebisi la banque clientèle babeta nyonso babeta ba star nyonso ba Diego Milito bavela nga babeta ka bango Diego Milito zekete Diego Milito l'homme des zekete donc tatoué sigazali na yoga yezekete vraiment c'est bon à renforcer des promotion de muke promotion ala musapina promotion zekete ngamuna yoka jango era ebimi na yoki yango na bi munanga salelo ka bien donc à renforcer la promotion de mutesala qui est vendre bien stable donc voilà tout en moi 5 porte-parole moi au bail pata cause à so ça bon ça peut musalo vendre ba porte-parole so les lobbies so sont appelés les nazane nazabo la tala pe ba porte-parole ou soit kokene na nga pe ba porte-parole bo ya na sima pe bo zala donc bon na lo bango Air Lyon sur la émission na sala question pesons un peu moi trop parmi bah émission tout dans ça. Veuillez me comprendre, c'est tout à fait normal, c'est la première fois de passer le message avec moi s'il vous plaît. Ngai na lobango même nazala idole ya Roger Ngando international. Donc Roger Ngando international mais là 100% Roger Ngando te. Nazala rapé Blanchard Moussaka. Pour moi na yanduka pour Moussaka sko moi appela kamabe. On comprend ngasko na la Roger Ngando na Moussaka donc bango mi balé na ba idole langa. Katikati Roger Ngando katikati mon ya peut ça pe mission pe normal pe na varié pe mais mon go so yi ba batu moko boye net mikolo ndenge ba batu moko boye bazo mekaka full boss au moins que no mo yanduka pa pamba donc na la
bango mibale mais lobi te ke ka bango mo basala musala kitoko basala musala kitoko ba ebele net dadi mola na la team wata sala musala kitoko tozi susu nani garçon plaisir muta makambo pas faire rigola il passe à boulone kitoko basé belé na susu na brise et pas deux pliques pomba il passe à la boulone kitoko ngamo na susu carré et puis confrère nanga WhatsApp na musika na ndenga mbala. C'est mon cœur. Yannick WhatsApp porte-parole parisien. Il passe à la boulone kitoko et puis nani susu basé belé bah j'ai voulu donc bango to ba sa boulone kitoko to ba te be ba sa msa kitoko. Mais tu es le premier porte-parole au Andima. Bah porte-parole en tout cas pour nos lobaka. En tout cas, les adorateurs, bon, qui n'est pas bien, mais bon, tu as un écoufing, bon, on est le coup, c'est tambola, il y a pas de money, mais ok, na mopena kitoko, mais na suka mo ngotenga, mais on a bisa ko ke oui, biso tozo lingande babatu lo la bino o ba ondi mamsa to sala. Biso ya mambo éducation, éducation. To finga la tête, ne ba chrétien la ninte, to ba to pembe. So ok na ngana gauche, na pena memi o petoke. Vous comprenez? Donc to bato tolinga koloba mabe ya bato te tolinga kofinga te tolinga pe mutu afinga ngate po nga na respecter yo pe faut respecter nga nga na ok no na banana na bosembo yo me manga na bandenge mo la tsange yo ndenga pe no la soke za yo te eza ndenga. OK, donc voilà, merci beaucoup. Et Adjimi Kininga to je salue déjà partout il est Bruxelles les oganga to avant tu passes à la to Jimmy Kininga et à Nicolas Onyende, à toute la famille Onyende, Yannick Onyende, à des bailleurs Régime Mabela Nataya Maneke. Et pourquoi pas aussi à toi, Isaac Kiakou de Paris. Hein? Bambo Tenanga Ibele. Joe Maestro, alors un grand frère propre. Boni Bastango Yajina P9. Donc, comme il a vu déjà, on attend déjà la fin de cette émission. Et pour des paroles, on a vu ça un programme. Deni de Roqueuse sous l'élève du maître. L'élève du maître, en tout cas, boni misa quoi. Nazara wana. L'élève du maître, il y a l'élève du maître, il y a full boss. Après ça, un programme malgré couvre-feu, on a invité ce boss là. Tout bon soutenir nga. Et puis na bo sentena on espace kitoko ba pesi biso na katangiri ngoto mabele na ngai, mabela Tutu Kaluji, mabela Ferregola, mabela Bill Clinton, mabela Jean Talon. Ferregola moi la bandali au côté na les polémiques to sauter wana ba na remercier nanu bato tout na kati awa na espace où esika tozali na restaurant Naomi chez Manono Kafar. Donc restaurant Naomi chez Manono Kafar na katangiri ngoto avenue Bosengi na coin ya Birmanie numéro 106 a sur tout okuta ngolo ngando ni anio seza oliboke soki nini mbika donc tweza ngalinga pondo ma desu trop na ebike peza wana utezanga tina pesa ba mbota trop et puis na pesi mbote na ngana David Olito doux de caractère en direct de Mbanza bambota trop sikaza et puis na pesi mbote na Joséphine Tiabubu tanza moto na pesi ba mbota trop sikaza et puis ya Sainte Mwanangani mwana bato na musika bonne guérison madobula bonne guérison na musika sikazali et puis qui encore capitaine Alengi la mbata de mbata bambota trop sikazali et puis on y a palco de Bundes bambota trop batutu bana besoin ya contacter ngai ozo ba news ya orchestre opesa conseil marambo tout numéro za moko plus 243 81 13 70 007 plus 243 81 13 70 007 wana so bengi directement ozwinga ba merci belé na batutu batali biso de partout donc ba merci positionnement ga ezoya elo na la kibino kwa ngana boza décider bo savourer ga mbanda nga simbi touche partout dans bo bina donc ndé bozo bina donc bo sokola yango. Na monsieur déjà na soka émission en tout cas merci na tant au pesaki chaîne na biso Sarato la TV na senga ndé bo s'abonner bo partager bo liker commentaire ba commentaire na bino pesa la nga besika na iba côté na sala mabe côté fona bongisa côté na comprendre que moi na musaye ba de mati donc ça la nga moi bien mo robo et to comme d'habitude monsieur Diana Souka pourquoi pas na pesa international na Hervé Kaniki pato simba babala merci beaucoup et ba bonne année na bino merci.